solangana ye azolela makamsu mais le monsieur est venu à 2h du matin fallait que tu la masangana et tu y avoir whisky na biso yo mutaboyi yo so boya ni so nena azuli masina ki sasa so nena abendi yo doki Joana benda e doki ayala pona doki Joana na ibina muni nga zoya na so botri Joana botinge Yves mo prana no masina na ve na e so botinge Yves mo mbitu bo se photo nga il me connaît très bien lui nde onanga tona audio ya 10 minutes na otikela bino boyoka eloko nini ekomeli Rita Kimanga balobi ke Rita Kimanga azongani na papa bana siri papa mwana ye bote image ndenge tozoyoka balobi ke Rita Kimanga o bote image akanga na kisi ndenge tozoyoka alors bandeko nanga na otela bino audio nga na loba nanga mingi te na otela bino moko boyoka makambo nini oyo ebimi à propos ya Rita Kimanga na bote image toyebi biso nyonso ke makoko autine kobota aza na ye deja na mwana ye ya bebe na minute o alors bote image azalaka air mo aza na poto air moko ana kini air mo na poto ana kini alors selon ba information selon ba rumeur balobi ke soki ake poto akindaka na ye pa Rita Kimanga soki azongi kini ayaka epa coquette menga Irsil na yebite nazotikela bino bokoyoka bato bapesi information bango moko ndenge ba detailler likambo yango ekomi na mamba kisi o kutu bakanga na kisi o kutu bakanga Rita Kimanga na kisi eske eza ya solo bande onanga mwasi soki bakangie na kisi mobala boyi yake bala mwasi muso akomaka liboma akotaka fulu siko o ezolekela Rita Kimanga eza ya solo depression wana eza ya solo to eza lukuta nazotikela bino boyoka verité nyonso ezobima siko kaka awa alors bandeko na mbote na batu nyonso obolanda Irsil Botelo TV na pesi bino ba mbote isika bozali mbote na bandako na bino mbote na batu nyonso vraiment oyo bolandaka Irsil Botelo TV wana liboso na bino ezali bongo Irsil Botelo TV na eli bino analyse oyo na elibino émission oyo pona mama na biso Rita Kimanga en tout cas nazotikela bino toyoka ezaka pasi pona bandeko na biso abasi pona mabala poto pona bandeko na biso abasi eza vraiment pasi makasi bandeko botikali bozwa mayele bozwa leçon botala eloko o ekomeli ndeko na biso Rita Kimanga lelo o batebele bandima kiteke eloko aboye likamba boye ekoki kokomela ye alors ete ya bandeko basi ete ya biso bandeko basi o tolingi ko envier mibali na batayi o tolingi ko envier mibali na banzoto o tolingi ko envier mibali selon biso moko senga nzamba pesa o mobala vie na yo mete yo zo ko envier mobali selon yo moko alors ete ya bandeko mususu nanga tolanda Rita Kimanga so eza mbala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelo TV vraiment soki ezali première fois na yo otombe na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager émission na biso et o sala malamu mingi nga nazotikela bino tolanda comme ça tokosala analyse après koyoka bandeko na biso ndenge bazo expliquer vie ya Rita Kimanga na minute oyo nini ekomelie na minute oyo après wana nde tokoya kosala analyse na biso elongo na bino alors to landa nanu ba audio oyo yo okoti kowela obimate landa yango na bokebi nyonso en tout cas tia matoi na yo pour que olanda ba audio oyo kitoko nyonso Rita papa na ye azalaka na poto awa mutabengisa Rita na poto c'est son pakala donc c'est ça que les bagola to mususu to makulu to ne maman na ya kufa kala Rita papa na ye azalaka na poto awa mutabengisa Rita na poto c'est son père papa na ye bota ebingai boli ko tala botanda ba Rita ba kini bota ebinga bote so to tuki Yves Mombitu bote botanga wana ebinga mona na ndaka Rita vous comprenez papa na Rita azalaka mutabengisa Rita na poto za papa na ye oui makambo alobi atiki bote na ndako eza ya solo po abi atiki bote na ndako na bana ngo bakende bana Rita musu baza bana niki batanga bakasa ke mona kisa akile bana kisa batanga musu aloni bango classe alobi atiki bango na ndako na poto na Rita papa na ye azalaka wa donc nenga za na boye
na éviter mikolo na mona resu te na éviter la kenda suta pour moi musala butu et tout ça la muka moi ba 17h na éviter donc nouvelle qui a qui ça na éviter donc mais le ko tika na kilo maman na kufi ça be plan non muto maman na kufi a rosa bongote maman na tika kufi babi mama na ya kufi babi ya kemo yembo pe dans ça ba live que maman kufi na petit pour ne mo pas mo ba connaissance est-ce que pensa mon pensa ata mama ni no de konanga est-ce que yo ke mata mama kulutu na ye ya kufi mama kulutu na ye mais mama ya Rita atika Rita na bota kate na vie na ye. C'est la raison pour laquelle papa na ye a bengisa na poto parce que papa ni na mama ni bakabwanaka. Papa na ya poto de ba poto akala ba 82 ba 83. Tout le temps avant que moi si na ye on a besoin moi na kufi. Non, moi je dois récupérer ma fille. C'est la raison pour laquelle Rita ya poto kalati. Aya poto kala donc aya mutabengisa papa na za la kasolo na roza ba stin awa za roza ba stin Rita fana na Charles de Sion Rita fana na Aubervilliers Rita fana pemeni ya pemeni na nganda zonga na ndaka Rita donc na Rita très bien na ba ank na ba le tout wana banzungu tu na ba mo bana le tout ba binga so binga ba tonton ya sikoyo tonton tata ife ngana lo ba ese analoba ese na ba réaction au Rita do sala makambo au Rita do sala bien so réaction na bino eza nini obino oza boyebi ye bwa bande ko na mona ye na kenda na ndako ni bande ko ngana fanda abenganga yo to sande ko ndeko te ya famille mais ndeko te tobana ba poto to koli na poto so bana ci famille mais c'est pas que on a so mukongo et tout ça va dire tout ça mais c'est la famille nga abenganga na ndako na kila ndako na ye yeta makabana mfali na ye na kila ndako na ye on a parlé ce que la fille la passe ce n'est pas tout à fait normal moi je lui dis comme ça en face abenginga to solanga na ye azolela makamusu mais le monsieur est venu à 2h du matin face ça que to mela masanga na to ya ba whisky na biso yo mutaboyi yo sobo boya ni sone na azuli masina kisasa sone abendi yo doki Joana benda e doki aya pona doki Joana na ibi na muni nga zoya na sobo tri Joana botinge Yves mo prana na masina na ve na e botinge Yves mo mbitu bose photo nga il me connaît très bien les messieurs to so la kate pona masina itra mo kolo na nga papa nimbi sanga sina pozo question ye kaka est-ce que déception du bosso Rita Zoa na vie na ye eza beauté kasi yo nga ko papa swana te donc amoni mwasi wana mwasi nga na mona ki wana Rita nga na yebi banda 2009 to fanda ki na ye NMO na ye abengi nga na téléphone to sula Yves na bien te tout ça non attends moi je passe à la maison comme ça ba téléphone me bien te fona mona yo fara na koma na ndako pe patini babu ala me ba damas na ya ti damas pe to dame ba bouteille à whisky pe likola pesa mbapa ya mbanga pe na bien uzaka pe mutu nanga ba bouteille pa whisky to ba la Rita obiki na lipe na boba mai pe no matin na okina na super na facile kaka mon bito po mais ça est facile na wana na facile na ana salon na canapé et tout ça badi c'est bon to le pe wifi na biso ya zo le la baka mais le monsieur est venu à 2h du matin 2h du mat a sonné na sengre et la dame l'a ouvert la porte mais toi tu es malade à quoi songolé pe supporte mais non parce que faut la vie non bosunga ya za na bana za mama bana makambo osala eza bien te ta makambo mwasi wana ngana bana ye ona oloba wana boye so na ye kusu na ba ke il va ba na bana yo osala ce n'est pas normal et le monsieur quand il est venu quand il rentre à la maison avant de partir il prend sa fille à me mettre dans la cuisine et va la moi na éviter Rita est la normalité pardon so yewana avant qu'il azora mwana na ye a continuer na ba salle de la cuisine o asala kana mwana wana eye na ba futa mwana na ye ba ni donc voilà c'est ma famille amu c'est pas si ça comme ça on a matière sala ngo papa beauté so ya mobali wana donc wasala mwasi wana ona ba bino lelo tozaka na France awa et pour comprendre mobali na wasala moi c'est pas normal ça na eloko moko mwasi wana quand tu arrives ukabana mwasi we otala mwasi na musu so soni mwasanga kwa okamelo motema so soni ka ngiri afungwe le porte
oye pe ye akosta ndako wana amona ngai le monsieur amona ngai akiloko mazuwa moko boye asiloko nga na mwasi ya mobali ya mwasi na ye donc du coup yaka na été là c'est fois aller pour passer à longoli t-shirt atkai na débarder pas la kisanga ton quoi qui ngai nde on parler na ngako je comprends dans âge moko donc du coup nga c'est lui qui me connaît nga ni oni ni na moniedi mais ti afani ka moni ke moi c'est pas occupé fani na moi c'est occupé ba mingi te azwi mwana na ye akoti na ye na sada na la cuisine c'est so ba na mwana ne kuna bimi asonsi le mwana si aya akiti akei na ba 2h 3h du matin aki ngana tuni la dame ngabi mais amona moi c'est malela na c'est là mwana na krakaka mwana na po mwana lela bo fa na 4h 5h 6h du temps lela na krakaka mwana mais c'est pas normal. Parce que donc maro ya bokabona na aye so na akabona mwana na misu na yo so c'est la kala na misu na yo il part comment faire sur mwana akindra na mwana na salle de beto na cuisine akafanya so bikila so ni le so na mwana mais ni yo ibito wasala na mwana yo to tsika na mwana c'est pas moi c'est na zawa na boyi qui le bon Dieu ça les grâces na loba na yi na ba ote mun nga bana mun za solo nga mais non toi qui es malade toi c'est pas nous c'est tout ça c'est bien mais comment qui yo mo zo maka mususu mais so ni mutango joana atala mo so ali kambo boy mais tu asala mo so ali kambo mo boy so asala ali kambo boy moi so na za bana 5 mama bana besoin na yi so ki asala mo so ali kambo boy na matière po joana na moninga ba rolo bana ngata yebi nga c'est mon petit d'abord et puis on a peut-être besoin alors on a ngati boy on a moi c'est pas normal comment on a bana na yo et ça fait mal on a moi si mo bana ki mobali mo manipuler ba pe na bandeka passer la ma passe na motema quoi parce que on t'a bené dans doute abeno doute akenda kende libela abeno dora kenda kende mais bana ces jours là la mona il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ya boyebisa kana tini ba moni kuna fula te makolo muselinga pasi na mero benga ika sikoyo na benga téléphone à fixe ba kata téléphone à fixe ya souté na benga na portable na ye il équité na benga na WhatsApp et azina limité donc ça linga pasi mona na matière là parce qu'est-ce qui se passe ce soir ta makolo muna kini et tout ça na yebité mobali wana ayaki batu ba bolimbisa nga batu bazoka ba ya poto so si masone bolimbisa nga mais ni bale bazona simo aye amoni ye moi so na kasa na bobende ka so ka tio na nzoloko so pa tio na nini so bolingo wana c'est normalité mobali wana mais na okita nanga so ka sali moi so na mabe rita na bana 5 asa mama na bana ndi mobali ne ko akida bana 4 akanena prison rita kesi mule bele aboko la kabane moko parce que on a toujours un moteur parce que moi c'est ma moteur parce que ma baie tout se paye ici bas. Tout se paye ici. Pour ça qu'on les la main. So, massa na nga to ida na karawa neveli petite sœur. Ça ngi sambala. Dès que ça t'a sambala la fête bona hotel. Ya ba ki viso sambala. A senga ngati. Am na ko benga rite la juste ko so ko sambala na yo. C'est ma petite. Senga passe na moto. Mais mo bal na sala mo na mabe. Tuza kakawa. Tuza na pariawa. Un jour pour yo kasamo tuza kakawa. Oh, c'est la normalité. Et ça, c'est la normalité. Et Rita, la 4, mobile n'a pas plus que na 4. Rita jamais passé la dépression, jamais passé la zobéria marque. Dépression ya bolingo, maladie d'amour, oh maman na biso Rita Kimanga abeli. Bandeko bauti oyoka bino moko, en tout cas ngana lobite boyoki bino moko makambu ndenge ezoleka. Balobi ke eza kisi, bakangaki na kisi, balobi ke eza kisi, bato musu balobi kaka eza bolingo, alingaka na ende mabe. Karane mabe akrakaki na ebote image po bato musu balobi bongo me bato musu balobi batiaki na kisi. Alors ezaka pasi Rita Kimanga tozoloba nyonso. Mama bana 5. Oke landaka bolingo bote image o abake kutuki na bali na mwasi apesi deja mbongo dot. Yo mama bana 5 o bando landeleka na musala nini, importance nini, na likambu nini. Ça la vie na yo, la vie continue, ça la vie na yo, na bana na yo mama. So eza kisi en tout cas bino bato bozo loba, bino bato boza ba proche na ye, so eza kisi
bosunga ye kaka soki eza kisi nde booloba na bosunga ye bomema ye na baeglise bomemi ye na baeglise azwa délivrance basala ye délivrance comme ça abokola bana na ye bandeko bana 5 eza maseki te Rita Kimanga ana bana ebele ana bano bana posa babokola bango ana bano bana posa mama bango azwa soin na bango alors na lire makambo ezokendela akoko bokola bana ete na lire makambo ekendela eza bien te poto komo yoka okisi boye comme soka ye akota na mwa ye mobali soka ye akota na mwa ne na toilette wakenda osala mwa ne yebanaka te akota boye asala boye eza pasi bandeko na nga so tobi tolanda nyonso wana eza pasi alors Rita Kimanga azwa kaka conscience na ye Rita Kimanga zwa conscience na yo oza mama bana obota bana ya basi mobali soki esi bokabwana na bino bokabwana deja ki alingi mwasi mosusu abali ne mwasi mosusu importance na oyo ya oyaka na ndako na nga eza nini importance na oyo eza nini ya oyaka ba désir na ndako na nga na beti pe kokoko abeti pe kokoko yo po fongolele pe porte na likambu nini na raison nini na eloko nini oyo akoya koluka na ndako na yo alors mama zwa mayele mwasi azwaka mayele mbala moko merci mingi na bato nyonso bolandaka ngai merci na bato nyonso vraiment botiaka matoi mpona kolanda Ursule Botelwa TV wana toyelaki bino likambo ya Rita Kimanga en tout cas ndeko olandi émission na biso pesa Rita Kimanga conseil na se commentaire na yo ezala commentaire moko ya conseil ekosunga ndeko na biso oza mama, oza papa, oza yaya, oza leki, oza tantine. Donc, batu nyonso obokoleka na Ursule Botelwa TV pona kotala émission na biso tika nzamba lola apambola bino et en plus bopesa conseil na Rita Kimanga azana bana bo conseiller bakotaka batalaka ba commentaire na bino bakotaka batalaka yango alors bo conseiller ekozala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki yesu azongi te bandeko nanga kaka nde nayebisaka bino na système moko ya bien commenter liker partager ba émission na biso nzamba lola akopambola yo bambote na bato nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV Linda Bukulu que je salue ma belle merci beaucoup na musala malamu o salaka na Ursule Botelwa TV princesse Allegria bisous esika o zali balobi jemima mavungu ya ba jemima Daniela Nzongo la fille ya mama ba bisous esika nyonso bo zali wana tokutani à la prochaine occasion soki yesu a zongite soki ezambala liboso aimer commenter liker partager et puis s'abonner et aussi la malamu mingi. Bisous, bye.